Vous comprenez que touti wapi touti na kata stade martyr nini uti ko sala makuna makambo uti ko sala makuna balobi idéologie ça que événement ça kaka moko c'est 29 octobre awa na kata stade martyr fallait il peut pas décap la merveille aigle de la musique africaine yango ban fumu ya Congo central ba délégué moko ya bango fumu Congo o ya yeko tala possession ya stade martyr asolola bateke na baumbu bakolo Kinshasa asolola bango pona réussite totale ya événement o ya fallait poupa yango to uti na kati talaka to sala émission minuit il est minuit passé 5 minutes bon comprendre pourquoi ti jekiti boye balobi to kota partout pour makambo ya spiritualité il faut ko sololango basolango kana butu outi wapi parce na annoncer que outi Congo central ko confirmer bato tout bazolando na ndela ya Tumba Tumba TV officiel. Oui, na outi na village ya Kinjao na ye awa précisément na capitale ya Kinshasa naza délégué na ye kotala par rapport ya possession ya concert oyo eza na nzela en cours ya makambo ya nani ya Fally Ipupa par rapport ya nini ya kosangana pe na ba oyo bazali bakolo Kinshasa parce que bakolo mabele baza bakolo mabele donc azali délégué o na outi na kati ya village pona kotala makambo oyo ezali par rapport pe ya récite par rapport ya nini ya makambo ya Fally Ipupa par rapport ya stade martyr de eza bongo. Est-ce que vraiment neng bozo mona bino ba fumu paso yaki au consulter pe bakolo Kinshasa ça dit ba teke ba umbu parce que bango bakolo Kinshasa au consulter bango ba peso mot d'ordre ya koya ko tala stade martyr ko tala ngo sur le plan spirituel contrôler yango est-ce que vraiment conseil Fally Ipupa na kata stade martyr neng zo mona okoyebisa ba wario nini na ye moko aigle Fally Ipupa o esika zali a Rolando à travers Tumba Tumba TV officiel. Bon, makambo ya Fally pour concernant e na monaki yango déjà par rapport ya monde astral parce que un bon maître spirituel il faut le kana voyage astral na voyage astral kuna ne toyeba mai oyo ekoyiko ya liboso déjà toyeba on na ndenge ya spiritualité de mamba Fally déjà na talaki on na ndenge ya monde astral déjà récite eza liboso donc na talaki yango déjà mais bino mo bokomo na résultat donc bato bakotonda ebele plus que oyo 4x4 o asalaki ya wenge musique bino mo bokomona ça dit à la plus que oyo wenge musique asala ki bino moko bomona parce que na talaki yango déjà par rapport ya monde ancestral donc eza bongo ça dit à la plus que oyo wenge ba vie na yebasala ki plus que oyo ba vie na yebasala ki ba wenge musique donc bino moko bomona parce que déjà biso ba mfumu to koti makambo yango donc c'est que récite ezali donc eza bongo c'est que récite ezali oui Simbikia miti marque 12 par 13 contre officier de Paris 12 par 13 Simbikia toto 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 bino bozomona ezali puissance ya code o se paraître liboso na bino Benda Congo na plus de 143 85 036 78 60 bino mo bozo ba solution ya ba problème na bino pe ba oyo nyonso na tangi te bozo solution na ba problème na bino c'est-à-dire oyo mbongo euti na nkodia oui oyo ezali ka fonctionnement na ndenge fonctionnaka c'est-à-dire ça oyo ebimi oyo équipe pe ba dame yango pe ça problèmeité on changer ça problème c'est là ndeko ya Congo botu na ngai nini o villa chez Dani Dende le Real de Madrid oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te bino baye boza éparpillé à travers le monde bolingi bosala tour à la ville province ya Kinshasa ndeko na ngai ndimela ngai te esika ya kopema eza kaka moko na villa chez Dani Dende awa nyonso ezali ba appartement ya 3 chambres salon salle de bain na cuisine ya 2 chambres salon salle de bain na cuisine awa nyonso ezali ebongo côté ya piscine botela bino moko piscine ya mvimba na ndenge ya kosakana te esika pe ya kozwa mupepe na se ya nzete awa botela bino moko bino baye boorganizaka ba show ba barbecue botala esika ya koorganize yango yo
awa c'est la classe et la différence na ndenge ya kosakana te bino mpe bato ya bafete ya mariage religieux coutumier na civil botala esika yango oyo ya kozwa espace ya kitoko mpona kosala baavenema na bino yaya botuna ngai eza wapio na veni betieke numéro 2 derrière station ma campagne oza mobimba wana okomona villa chez Dani Dende boyokela ngai bana poto ndenge basolaki boye. Oui, toza awa toza na villa na résidence Dani Dende Real de Madrid. Talaka biso ba Mireille la japonaise fondation Mireille isali ici. Là toyaka kin toyaka ba vacances toka place mo toza tranquille sécurité ezala bien sécurisé. Ya mwana moni toyaka na biso na villa chez Dani Dende Real de Madrid eza musika teza ka na station ma campagne donc sécurité eza makasi bien là nous sommes bien repos donc toza tranquille donc bandeko na biso ba diaspora boya boza décité sécurité bika Congo faut ouais la place au biki boza bien sécurisé pas Dani Dende talaka ngai Mireille la japonaise moi na Paris na kitara awa donc ba vie Juna jana na ba kitara awa tala kaka famille Juna family to kitaka ça veut dire que nde makambo balobi filet za moko villa Dani Dende Real de Madrid babi na mbese ke numéro 2 tala ba séjour na biso to pasaka awa donc awa eza confiance peu assurance comprendre tala ba mama Mireille ici au cadre na ACP mais sur ça na sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa ele kanango bien ezole kana sa soma campagne chez Real Madrid le grand prêtre na villa naye tout ça très à l'aise tout ça très bien très fier na boulot musala naye na boulot naye ça sali en tout cas vraiment je suis très fier tout ezole ka bien la piscine na tout to va na kutu ba koto bien donc ele kanango bien ngano tu Suède. Oui, bana Suède en tout cas vraiment boza dessus na stationnement campagne boza dessus vraiment. Bon c'est pelant fort. Ponga mo déjà na lélé en fort. Parce que jour ngeli ka bien. Tu as chez Real Madrid na ma campagne, appartement munene ma villa, piscine nyo ezali, na se retrouver bien makasi courir en raté, sécurité nyo kitoko ma. Pe no benga mandeko na Norvège nyo so oza besoin ya kin. Avant d'ambiance à l'aise, il faut pas Real Madrid. On simplement casser. Ah oui! Villa chez Dani Dende, nulle part ailleurs, Yomutu, Ozala Posa, Ozwa Repo ya Kitoko, Naba condition Oye Sengeli, Neneka Kozala na Mikili ya Poto, Awa, Nyoso Ezali, Soki Kure Katani, Komitung Samanaote, groupe électrogène ya Movimba Ezawana, Ebongo côté ya Mai, forage d'eau, Ezape wana Mobimba, Nandenge ya Kosakana te. Ngai awa kaka na village chez Dani Dende le Real de Madrid. Eyokani mwana bende na idéologie que monsieur Pama fait que milite en partie dit nekele ou ba trop vraiment la fait là-bas ou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre chaîne Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M le général de la presse internationale Bobak Samola papa SKK balobi idéologie rotika la toujours idéologie nzambala bien makolongule ngai na lobaka na rolata sandal mukoloba na poto tubo cotiser ngala na château rouge wana bo délégué ngai mutu akiti Israël na keko somba sandal Jésus Christ alata mukolata sandal. Merci beaucoup na honorable Arnaud Douakou ya mama Emeraude. Merci na Monique Kasse Momo Kassi, la présidente de toutes les femmes quinoises Moninga Batu ya mama Amida Chatir Kamere. Mama Amida Chatir Kamere.
balobi deux fois présidente ya fondation la Colombe, merci pour notre soutien na bino, merci na batutu basé partout à travers le monde pour comprendre que to uti wapi to uti na kata stade des martyrs nini uti ko sala makuna makambo uti ko sala makuna balobi idéologie ezaka événement ezaka moko c'est 29 octobre awa na kata stade des martyrs fallait ipupa handicap la merveille aigle de la musique africaine oyo ako affronter stade des martyrs oyo depuis embrassa carré solo na ye depuis 2006 lelo 2022 jour pour jour 16 ans depuis que fallait ipupa embrassa carré solo na ye carrière eza kokende toujours à merveille yango banfumu ya Congo central badélégué moko ya bango fumu Congo oyo aye kotala possession ya stade de martyr asolola bateke na baumbu bakoloki sasa asolola bango mpona réussite totale ya événement oyo afali ipupa yango touti na kati talaka tosala émission minuit il est minuit passé 5 minutes bon comprendre pourquoi tije kiti boye balobi tokokota partout po makambo ya spiritualité il faut kosolola ngo basolola ngo na butu balobi politique esalamaka na butu makambo ya spiritualité mpe esalamaka na butu balobi deux fois te toye toujours na kati ya idéologie toza na entre 22 bato boya stade bokota stade boyebi entre 22 balobi ezalaka 24 portes ana kata stade de martyr 24 yaloka 24 communes nde eza awa na kata nzunga ma famille oyo balobi lelo tokosola fumu Congo merci na batutu oyo baza toujours kosoutenir Zakari Mwamba de Port de loin balobi boss de boss Yannick ni ya Rombox l'homme qui détient le drapeau na kata Soudaf wana balobi moto moko extrêmement très bien na ndenge kosala te boss de boss Yannick ni ya pourquoi pas Trésor Mouchi babi Trésor Mouchi le roi de Mekato Trésor Mouchi naza kolelo mabe naza kolela partout chine mo ngai kasho mongo naza kolela bino tout mabe nazo fandisa bino parce que boza toujours ko soutenir Zakari Mwamba balobi merci beaucoup na bino tout Daro Kimpanga garçon Schengen Bougelenga Patrick Samba les médiateurs garçon capable Bougelenga Tete Mungedi la beauté chinoise balobi vrai chéri na kata Grèce wana naza kolela bino tout mabe boss de boss Pablo Kini Bougelenga sénateur ya Nzambe tout va changer boss de boss Pablo Kini le grand déclarant balobi il dispensante le seul et l'unique afandisi masolo na kata Luanda wana au gouvernement on laisse lui confiance Pablo Kini encore et toujours l'homme le plus sérieux plus que le mot sérieux elle-même merci na sénateur Nzambe pourquoi pas fonder Pipi de Lion oh bossa toujours no fo au moulin to uti bongo na fumu Congo titara déjà pour batu ba mona fumu Congo mbote fumu Congo oui mbote monsieur les journalistes pour ça la pembe na micro mbote na batu nyonso bazolanda ngai na média outi wapi parce na annoncer que outi Congo central ko confirmer bato tout bazolando na ntela ya Tumba Tumba TV officiel oui na outi na village ya Kinzao na ye awa précisément na capitale ya Kinshasa naza délégué na ye kotala par rapport ya possession ya concert oyo eza na nzela en cours ya makambo ya nani ya Fally Ipupa par rapport ya nini ya kosangana pe na ba oyo bazali bakolo Kinshasa parce que bakolo mabele baza bakolo mabele donc azali délégué o na uti na kati ya village pona kotala makambo oyo ezali par rapport pe ya récite par rapport ya nini ya makambo ya Fally Ipupa par rapport ya stade des martyrs eza bongo siko délégation ba délégué yo et pas ba mfumu nini oyo bazwa ki mot d'ordre to ba contacter ki bango pona koluka récite c'est à la totale na concert ya Fally Ipupa oui banfumu à partir ya village ba chef coutumier o ya village bangonde batinda inga par rapport ya parmi ba délégué o ba consulta ki on azali mingi puissant makasi par rapport na makambo etanga ya spiritualité yango na kitaka na Kinshasa pona ko résoudre pe ko landela makambo ezali concernant ya concert ya Fally Ipupa donc yango na yaki ko lobela pe makambo na ye pe makambo mususu pe to ko développer o etanga ya spiritualité les abongo est-ce que vraiment ndenge bozo mona bino banfumu parce yaki au consulter pe bakolo Kinshasa ça dit bateke ba umbu parce que bango bakolo Kinshasa au consulter bango ba peso mot d'ordre ya koya ko tala stade des martyrs ko tala ngo sur le plan spirituel au contrôler yango est-ce que vraiment conseil ya Fally Ipupa na kata stade des martyrs ndenge zo mona okoyebisa ba wario nini na yemoko aigle Fally Ipupa o esika zali à Rolando à travers Tumba Tumba TV officiel. Bon, makambo ya Fally Ipupa concerner mission na ye na landa qui a concert oui concernant concert na ye na mona ki yango déjà par rapport ya monde astral parce que un bon maître spirituel il faut que le na voyage astral na voyage astral kuna ne toyeba mai oyo ekoyiko ya liboso déjà toyeba on ndenge ya spiritualité de mamba Fally déjà na tala ki on ndenge ya monde astral déjà récite eza liboso donc na tala ki yango déjà
récite ekozala liboso bino moko bokomona donc ya kolobela mingi ezali te bino moko bokomona récite concernant concert na ye donc natalaki yango déjà na par rapport ya monde invisible ya ndenge ya ancestral donc eza bon donc mingi kuta koloba eza te mais bino moko bokomona résultat donc bato bakotonda ebele plus que oyo 4x4 oyo asalaki ya wenge musique bino moko bokomona. C'est-à-dire aosala plus que oyo wenge musique asalaki bino moko bokomona parce que natalaki yango déjà par rapport ya monde ancestral donc eza bongo. C'est-à-dire arosala plus que oyo wenge ba vie na ye basalaki. Plus que oyo ba vie na ye basalaki ba wenge musique donc bino moko bokomona. De parce que to sangani pamba te parce que toyebi pourquoi parce que toyeka awa na ville ya Kinshasa toyebi pourquoi. Donc toyebi que récite eza liboso na ye. Donc eza pamba te toyeli parce que to mona ki yango déjà par rapport ya monde ancestral. Donc eza bongo. Si qu'on a bateau yo mususu o bazo kota contre molema o baza vraiment na doute que concert ya fali pour pa ekozala te bato baza na doute bato misusu pena baza na pose échec ya concert ya fali pour pa Anasté de Martyrs et te bino bafumu na bato tout baza contre molema pour na récite à concert o loba nini bosali nini pour na bango tamsu bo kanisa nini. Bon, il y a le baroute mingi ezate parce que récite est déjà. Parce que déjà totalement comme ezali na monde ancestral donc c'est que récite ezali. Ba nyonso o bazon di maté que fallait pour pas retourner sa stade de martyr ba kotika na zone. Parce que déjà na consulta qui ont déjà na monde invisible parce que les cambonions sont o écrit déjà na monde invisible ezali pe récite pe na monde physique donc eza bongo. Oyo leki na monde invisible qui osala mape récite na monde physique na monde na biso bato ya mai na makila parce que déjà ils ont déjà révélé à partir du monde ancestral donc eza bongo ça dit nengo za pena que yozo confirmer bato tout basé par travers le monde na bato baza pour concert na bato baza contre concert que non concert ya fali pour passer 29 octobre et osala na récite total. Oui wana kuta kolobeleza te bino moko bokomona. Parce que nous avons déjà révélation à partir de mon ancestral et qui visite par rapport à voyage ancestral. Donc nous avons déjà nuance surtout mingi ta olobelezate bino moko bokomona bozolanda bino moko bokomona. Ya olobela kutu mingi ezate parce que déjà biso ba mfumu to koti makambo ngo donc c'est que récite ezali. Donc eza bongo. C'est que récite ezali. Oui. Parce que yo outi vraiment na village nini. Bon on a outi na village ya Kinjao, na village ya Kinjao précisément na Congo central. Ouais, na village ya Kinjao. Ça dit nini déjà oyo so sala to nani so sala déjà na mondo bato bayebi côté ya monde musical côté ya théâtre côté ya makambo belé to côté ya politique est-ce que yoza focaliser mingi na nini musala nini yo salaka auprès ya bato o batam sur la difficulté c'est pas spirituel. Bon premièrement azami mi basé na connaissance ou etangami tradition coutume ancestrale donc makambo na salaka ezali koko mutatikilanga yango koko ne po atikilanga yango à partir ya âge ya 7 ans tina za na âge ya 25 ans ou 18 ans déjà expérience na makambo ya spiritualité de makambo ezali ebele ona salaka na ndenge ya spiritualité makambo eza mingi ebele ba guérison spirituelle ba makambo o petanga ya financement bato baluka ba problème o etanga ya mosolo ba difficulté nyonso ezali ke ba botaka te ba masque de vieillesse makambo bolingo nyonso wana ba protection du travail ba course de pouvoir nyonso wana salaka mais et vous allez mingi dine te kotanga ba kombo ya bato mingi na plateau be vous allez mingi bien te parce que me bazana bango ebele pe a na capitale ya Kinshasa ba OP na sala ba makambo ba homme politique ba musicien bato ya théâtre de baza ebele mais vous avez mingi propreté kotanga ba kombo na bango na plateau mais na kotanga ba kombo te mais dis-moi comment na makambo na bino tout ba spirituel ba maître spirituel ba nini bato ba fa quoi pe ba koma trop na makambo ba te belé pe ba koma kolela c'est-à-dire au mona mutasali au confiance atindi bo tinda boya atindi lar na e komi sala makambo yo boyo kana na ye au mona osali yango te belé ba koma retomber comme royepa na biso bato to yambaka bino nini kolo bana bato bazana ba doute makambo belé pe ba kutana tamsu na ba maître ba escroc ba frapper. Bon, mingi na kopesa toli na bato oyo bazobebisa spiritualité parce que tozora pe ba rapport yango bato ba osala musala mutatindele mbongo asali musala na ete tozora pe ba rapport yango ebele mais nga premièrement na ndenge ezali puissance ancestrale atalisanga ke mambu ya emebikilange ya tete kulomba mutu mbongo ve malamu ani mona tete kedika na mambu na ndo yo lakisa ke makambo ona chikela yo premièrement mutu fo amona na réalité ya makambo na ye après avoir yeni mutako récompenser yo na likambo oyo ye akomona par rapport à makambo oyo akoya epa na yo donc biso na premièrement mbongo na notema isfina no récite ya makambo na yo omona na réalité ya makambo na yo après yo ndem to kanisanga oyo okokanisanga par rapport ya mutema na yo par rapport ke ya musala oyo komona par rapport ya musala oyo kosala madoreza bongo mais balobaka makambo etali
bokoko, c'est-à-dire makombotali mambo spiritualité ezara mingi ba pesela ngo pena bambongo pena te zalaka juste ba symbole ya makambo ya mais que bino ba misusu ba mettre misusu comment que non pesa 200 pesa 500 pour zala boy pour ça la boy ce qu'on a batuana wana siko bato siko bazobebisa spirituel parce que na monde spirituel tozana ba magicien tozana ba praticien tozana ba homme spirituel o ba bengi bango ba maître spirituel donc toza différent ba mususu bazaka uniquement bazaka ba magicien mais azaka uniquement pour na kobeta ba démonstration mais aza uniquement te pour na kosala mutu musala amo na réalité musala na e donc boko sa matin mais bozala décider bo contacter ngai fumu kongo bozwa récit na ba makambo na bino na numéro ya plus 243 85 036 78 60 donc c'est bon eza bongo bozala décider bo contacter nga bozwa ba solution na ba problème na bino. Vraiment merci beaucoup na batutu bolanda biso merci na Eva Tumbaka Lombo balobi mukulu pawani marche Eva Tumbaka Lombo mokonza Anvex merci beaucoup na Dani Dende le Real de Madrid l'homme qui arrête le temps. Dani Dende, le Real de Madrid, l'homme qui arrête le temps. Merci pour notre soutien. Non, merci à l'architecte très intelligent. Simeon Moussindo no Mundendo Yaba Simeon. Balobi l'architecte intelligent. Vraiment merci pour notre soutien. Merci à tout. Au besoin par à travers le monde. Vous la confiance. Merci à Léon Boma. Mokonza Autriche. Balobi le grand esprit Léon Boma. Mokonza Autriche. Des fois Nazaro là toujours. Grand frère propre Miguel Ndenga leader italien pièce contre pièce. Au latito verfier. Tous continuer bongo. Na Fumukongo. Nini batu faut ba retenir to batu ba kangepa na yo na yebi omona monyo na babilo kwa wa tout et tout na yebi te nini o ko sala na bateau tout ba Holanda ba comprendre que moto yo lela telemi na tige aza moto spirituel aza fumu o ya yé pour na kotala possession ya makambu ya stade de martyr pour na concert fali pour pas na monyo na ba photo ya moto lisbo na yebi te sokuri kuma déjà chez Deon Lutondo o poussa na po kelingo lela motema Patrick Amisi na kata Montréal amona makambo amona nanu te kelingo lela motema Patrick Amisi na robosa na te Judith Muipata motema batu ya Serge Mbona kata 001 Vianel Mbumba elegantissimo Chine Yong Lutondo bomona makambo non bomona te di en direct na kata Tumba TV ouais amoni ona photo ko la ça déjà j'ai donné faut au benda la pena pour jouer spectacle nyon surtout au Salama. Bon, premièrement, tu peux présenter nous premièrement ba oyo ba servira biso pour na makambo nyonso ezala réaliser. Poussana parce que tu invoquera ba ancêtre na likambo nyonso oyo tangami ya spiritualité yango tu ko représenter ba photo ya ba ancêtre bino mo bozo mona eza liboso. To bandia liboso na kombo ya Nemba Kalanzondo. J'ai donné au ya ozwango pena poussana po mona. Ouais, OK. Yeyo ba bingi na kombo ya Nemba Kalanzondo. Nemba Kalanzondo. Il vivant na 529. Le l'an 529. Baza ba ancêtre o baza mi basé concernant na makambo ezali ya richesse, ba makambo mosolo, ba makambo ya ba freinage, ya sorcellerie to consultarande ancêtre o. Inda za mi basé na makambo etangami ya financement, de to consultarande ancêtre o ndenge ko particulier na ndenge ya tradition coutume. Ouais, mususu oyo to bingi na kombo ya Simbi Kia Minti. Ya zali ba ancêtre o ba simbi mingi nzete bazala relier na kati ya nzete baza relier na ba bisimbi ki antoto ba bisimbi ki antoto baza ba bisimbi o ba simbi mabele parce que biso no soto uta na mabele to kozonga na mabele nzambe asali ba docteur physique abi pourquoi asali ba docteur spirituel do apesi biso mai o ezali connaissance pona kopesa bato ba solution dans makambo na bango oyo etangami ya spiritualité de la makambo o etangami mingi course du pouvoir makambo etangami la chance partout rien azami mi pour na réussite pe succès yé ba bingi na kombo ya Simbi Kia Minti j'ai donné ce que zwango au total Simbi Kia Minti azala relais mingi na ba esprit ya mabele o ba bingi na kombo ya Simbi Kia Ntoto ça dit au Simbi Kia Ntoto après o landi o mi baza mo ebele soki to mi ko tanga bango ko ezali biso mo temps ouais kasi faut batu baye ko baye ba découvrir déjà baye ba to moni a bando ko tanga moko o expliquer mutu ba mama nkalu baza awa ba kaka fumu kimbangu baza awa ba nemacho baza awa ba mbumba baza awa ba netuti ya baza awa de baza ba ancêtre mingi ebele ba o ba kozana ba poser ba signification ya ba ancêtre o topi ba problème o ba sala ba contacter na plus 243 85 036 78 60 na kopesa bino signification ya ancêtre na moko o kozana ba débat topi ba question na ko répondre bino. Merci beaucoup. Oyezade ba c'est très boni fumugimbango ka ndomo abi mama kimpavita baza un peu mo belawa mama Nzinga et ne mu pepe ne Makela Mbuta Mpadi
Mama Kinzembo, Mbuta Matwa, Mbuta Mbumba, Bazamu Ebele Awa. Mono présenté biso déjà, Bani Pena Moni. Siko o nini o ezana seoyo tout le monde na évité ceux qui déjà j'ai donné ko pusana ko bon oyo ezali eloko oyo babengaka mingi na ndenge ancestral ndenge ko katikela na connaissance babengaka ngo kodia oyo boyokaka yango oyo kodia oui nkodia est-ce nkodia ezalaka ememaka makila to kodia ezalaka parce que toyokaka la famille moko ya mingi presque na yoka ngo na bakongo ke o vient biso na zaka na nkodia ngo yemo ebomaka pe bato esengaka makila to ezalaka ya famille bapesi po yoza nango po pa osunga libota. Bon premièrement kodia ndenge eza bongo eza na deux sortes toza na kimbidi nkuyu toza na kodia ya naturel kimbidi nkuyu eza sous forme ya kodia mais eza na côté ya négativité parce que oyo na yoko présenter liboso na bino ezali ya positivité esengaka makila te kimbidi nkuyu wana siko yango siko ezaka na bainconvénient komona ke patron moko boye abotaka bana moko boye ba bizengi ba circonstance nango mingi yango wana ezaka ba sous forme ya kodia babinga ngo na komba kimbidi nkuyu eza po na négativité wana ya po na négativité moko boye pa ozala ba mbongo moko azala bana kizengi place moko boye ya malunga te azana mbongo azola na kwanga na mukayabu to babiloko wana siko mais autre ko présenter eza po na positivité et ko sunga bato na ba problème o bazala ngo poza te pe ba o ba kozala na posa nango bo contacter ngai bo kozwa ba solution te pe comme na bisika nos oyo kozala to consulter à partir ba ancêtre na bino ba ko fongola nzela po ekoma na esika oyo yo kozala na place songolo pakala eza bongo. Est-ce que relax déjà moi eloko moko pour ba to ba découvrir ba yeba nini o sala po siko to découvrir pena moi makambo za ndenge za bongo to la qui ça fonctionnement nango pe puissance nango ndenge fonctionnaka ouais donc eza bongo ndeko ko pesa ngama mai wana eza wana chassa mai o eza puissance ya kodia la démonstration. Zachary Yonde Rosoyo peut-être Rosozela. Rola Patumba Tumana. Cameraman ozozo. Pourquoi vous avez tout le monde? Il y a la caméra awa. Ouais. Ouais, je vois. Prouver puissance ya code ya ndenge c'est fonctionnera. Ouais, c'est là. On a quitté ça. Tige pour permettre batu bayo kayo kitoko. Ils ont ça terre. Ouais. Oh, tout ça na mai, bâtiment ça va bon un peu. Kuba simbikia miti Marie 12 Paris 13 compte officier de Paris 12 Paris 13 bisimbikia toto bino bozomona oyo ezali puissance ya code oyo c'est paraître liboso na bino bozomona bisimbikantoto fonctionnement. Ok. C'est là. Bon fonctionnement pena. Code ndenge fonctionnera. Ndenge code ya se fonctionnaka.
numéro bomoni bozolanda ndenge code se fonctionnera. Ouais. Vous allez puissance ya code ndenge se fonctionnera. Ouais. Auto prouver les démonstration mais to prouver puissance ya code ya pe fonctionnement na ndenge se fonctionnera. Ndenge se fonctionnera. Bomba ono so bazolanda bazana pose ya code. Date benda yango. Tu vas bazana pose ya kinzu ke lulendo bo contacter Benda Mukongo na plus 243 85 036 78 60 bino mo bo ba solution ya ba problème na bino pe ba ono so na tangi te bo zo solution na ba problème na bino. C'est-à-dire oyo mbongo euti na nkodia. Oui, oyo ezali ka fonctionnement na ndenge fonctionnaka. Ndenge fonctionnaka. C'est-à-dire ça oyo ebimi oyo équipe pe ba dame yango pe. Ça problème miten ko changer ça problème. C'est là. Bino mo bo moni ndenge fonctionnement ya code ya ndenge fonctionnaka. Ba ope ba ozana pose ba nini kintu kia fioti autrement dinde ba binga ona monoko ya porte-monnaie magique. On les apona ba mindeli on les na ba inconvénient. Na biso siko na ndenge ancestral to binga ngo kinzu ke lulendo kia fioti. Na ndenge ya coutume ndenge ko kwatikela nga donc eza bon ba on so ba ozana ba problème ba difficulté songolo pakala bo contacter nga bo oza ba solution na ba problème na bino na plus 243 85 036 78 60. Ok, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Tout comme nous pratiquement Nasuka il y a à traiter na biso na Fumukongo oya uti fraîchement Congo central na village Kinzau oyo ba délégué awa pona koyeba ko fandi sali solo pona réussite totale ya concert ya Fally Ipupa to uti na kati tellement za mamba spiritualité ko mbima yango toye awa pona ko laksa bino nini oyo aye pona kosala ana ville province ya Kinshasa bino ba eboze partout à travers le monde bokota ka bachuma boboyaka et tout ba misusu basalela bino ba makambu esimbate bato bo confia esimbate Fumukongo aza awa yaza meskoyo na bato basaka ba spectacle bo le kana TV boy osali spectacle ndongo bimisi mbongo boy obimisi nyoka obimisi nini mesko pona kosala sko mutu musala vraiment o aza nango bosenga bosala raté ko bokomo olia mutu mbongo. On a sur mi ba o bazo be sa spiritualité mais auto sala o eza démonstration te mais to éprouver puissance ya code ya pe fonctionnement na ndenge se fonctionnera do eza bon mais o eza démonstration te mais to la risi ne bato o ba tchaka te mais que code existera te to la risi ba ngo ke ndenge code e fonctionnera pe puissance na ndenge se paraîtra do eza bon. Ouais. Merci beaucoup. To comme nous sommes pratiquement à Souka traité na Fumukongo o yaki fraîchement awa to yene na stade des martyrs déjà ezaki mission moro jisse pour nous confirmer que tout est éparpillé à travers le monde, vous êtes éparpillé vraiment à travers le monde. Vous avez vu que le 29 octobre, pour nous conseiller à Fally Ipupa, tout va être surtout déterminé pour la réussite la totale. Il y a concert à Fally Ipupa. Vraiment, merci d'avoir tout voilà, merci d'avoir tout éparpillé à travers le monde, vous soutenir des pros de l'OM, merci n'a pas bloqué ni dispensante, merci d'avoir tout vous prêter la main forte, vraiment vous avez vraiment belle. Merci qu'on fait de plus. Nandouzi Makonko. Nzuzi Makonko, King Kabwaya, vous avez vraiment tellement belé Gédéon, Lutondo, tout une équipe Mobimba vraiment. Oh, vous allez vraiment merci na honorable Léon Junior Nemba Lemba Balobi, le mannequin de l'Assemblée provinciale. Patron ya to sur la télévision. Vraiment merci pour nabino tout, merci bateau tout pena bozawana, vous avez toujours fol moulin la robot santé. Delix. Yoyebi na ole la mabe toujours patron Feman. Vie Delix Mbota, patron Feman Yoyebi. Patouchi Mou, commissaire Masolo, pas Delix, patron Feman. Merci beaucoup Delix Mbota. Merci Nabatoutou. Derrière la caméra, c'était Gédéon Lutondo. Portez-vous bien. C'est parti. Ndeko ya Congo botu na ngai nini ho villa chez Dani Dende le Real de Madrid oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te bino baye boza éparpillé à travers le monde bolingi bosala tour à la ville province ya Kinshasa ndeko na ngai ndimela ngai te esika ya kopema eza kaka moko na villa chez Dani Dende awa nyonso ezali ba appartement il y a 3 chambres salon salle de bain na cuisine il y a 2 chambres salon salle de bain na cuisine awa nyonso ezali ebongo côté ya piscine botela bino moko piscine ya mvimba na ndenge ya kosakana te esika pe ya kozwa mupepe na se ya nzete awa botela bino moko bino baye boorganizaka ba show ba barbecue botala esika ya koorganize yango yo awa c'est la classe et la différence na ndenge ya kosakana te bino pe bato ya bafete ya mariage religieux coutumier na civil botala esika yango yo ya kozwa espace ya kitoko mpona kosala bavenema na bino yaya botu na ngai eza wapi na avenue Beteke numéro 2 derrière station ma campagne
oza mobimba wana okomona villa chez Dani Dende boyokela ngai bana poto ndenge basolaki boye. Oui, toza awa toza na villa na résidence Dani Dende Real de Madrid. Talaka biso ba Mireille la japonaise fondation Mireille isali ici. Là toya ka kin toya ba vacances to ka place mo toza tranquille sécurité ezala bien sécurisé. Ya mwana moni toya na biso na villa chez Dani Dende Real de Madrid eza musika teza ka na station ma campagne donc sécurité eza makasi bien là nous sommes bien repos donc toza tranquille. Donc, bandeko na biso ba diaspora boya boza décidé sécurité bika Congo pour la place au boyebi ke boza bien sécurisé pas Dani Dende talaka ngai Mireille la japonaise moi na Paris na kitara awa donc ba vie juna jana na ba kitara awa talaka famille juna family to kitaka ça veut dire que nde makambo balobi filet za moko villa Dani Dende Real de Madrid babi na mbese ke numéro 2 talaka ba séjour na biso ato pasaraka awa donc awa eza confiance pe assurance comprendre talaka ba mama Mireille lisali ici au cadre na ACP mais sora za na sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa eleka nango bien ezoleka na station ma campagne chez Real Madrid le grand prêtre na villa naye. Tout ça très à l'aise, tout ça très bien, très fier dans le boulot naïe, en tout cas vraiment je suis très fier. Tout est bien, la piscine, tout va dans le côté bien, donc elle est canon bien. Non, tu Suède. Oui, bana Suède en tout cas vraiment vous avez déçu, na station ma campagne, vous avez déçu vraiment. Bon c'est pelant fort. Pour moi déjà bien les en fort. Parce que je joue dans le bien, tu as chez Real Madrid, à ma campagne, l'appartement Mounenema, villa, piscine, nous sommes allés, on s'est retrouvé bien, ma casse courée sans rater, sécurité, nous sommes comment. Puis nous avons des en Norvège, nous sommes au besoin de kin, avant d'ambiance à l'aise, il faut pas Real Madrid. On s'est ma casse. Ah oui, villa chez Dani Dende, nulle part ailleurs, Yomutu, ozala posa, ozwa repo ya kitoko, na ba condition oyo esengeli, ndenge kaka ozalaka na mikili ya poto. Awa, nyonso ezali, soki kure katani, komitungisa mana ote, groupe électrogène ya movimba eza wana, ebongo kote ya mai, forage d'eau, eza pe wana mobimba, na ndenge ya kosakana te. Ngai, awa kaka, na village Dani Dende le Real de Madrid. Eyokani!